Pe peti nanga goko. Ndenge nini ozali kotambola neti moto moko alingi kodeka nkolo na mabele. Vimbanga, nzala. Pe peti nanga. Wana exagération. Yo moto wuti kala mingi te kofide denjungu ya fumbwa. Foti nanga te vimbanga. Fumba eza damage depuis danger na lia depuis na botama. Bakongole soki boyebaka yango te apa ba richesse oyo bozalaka na yango aparte ya lelo oyo bopakisa mpe fumba. Nakanisaki bino basaya boyokaka nzala te. Vimbanga affaire ndia tika soki konko ya ndia tala koki kobata yo. Vimbanga ya wapi peti nanga. Oba vimbanga ya kala. Vimbanga ya sikoyo oyo aza baentraînement ya kofina kwanga na bakongo. Ya kodame fufu ya masango ya moto na baluba. Tika peti nanga. Ozoyoka liwa. Bimoye nazo comprendre nzala na yo. Nga na vivaka aventure moko tango nazalaka lifanto. Na misalelaka ekila. Na milobelaki jamais na kolia mbika. Kokoma na ville boye. Nakweyaki chez petit frère na nga propre. Kokodi koko Vandenboek. Alanga boko. Nango koto na edaya. Oyebi ke nakita na periode ya nzala. Yo moko oyebi kaka na kini ndenge ezalaka. Kolia ekomaka deja ya batour mosusu ali lelo tour ekolanda na 2 jours. Baotaki kokabela bango mbika na quantité moko astronomique. Donc mbika ekomaki bilia ya mikolo nyonso. Ekoma na ntango ya kolia natala na mesa mbika na mbika. Tala pe kaka nga moko soma na charisme. Charisme nde nini vinanga. Charisme elingi koloba fier na lingala ya banka. Peti nanga amoni oza na mingi ya koyekola. Nazosepela mingi na kini vinanga efoti na ngai te. Donc je disais na ba charisme na ngai nayebisi na bango naliaka mbika te. Wana ambulante net ke bakosalela nga ma place spéciale mawa na nga. Balie neti kutu nazalaki wana te. Butu ekomi tolali. Tongo pe ekomi. Petit déjeuner mbika. Dîner mbika. Souper mbika. Deuxième jour eleki nalete. Troisième jour kaka ndenge moko. Wana nga libumu etomboki danger. Loboko ezoboya kobouge. Oyebi ke na butu wana ya troisième jour. Puis petit frère nanga kokodi koko abimi asuba. Ayoka kaka neti moto moko azolela. Aluki atala nani. Ezalaki nga na couloir. Tellement nzala force eza te. Nazo rampe. Kogalope neti ndenge bayemba na nzembo araignée. Araignée ki galope, 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 galope. Direction moko kaka. Cuisine. Yoka kolela nanga. Nadiaka mbika. Nadiaka nanga mbika. Naoyoka nzala ya mbika. Popesanga mbika. Nanga. Banda jour wana nakoma grand fan ya mbika. Okondima te. Ndesima nayaki pe kotimbela fumba. Vrai damas na yebiso peti nanga. Mais conseil moko nakopesa na yo. En tant que expert ya fumbwa. Ya na yo ndenge olingi kasi keba na libomo. Ebaluka yo te ha. Abo? Fumba pe balusaka libomo. Oyebaki te ha.